kokota diable na kati ndako na yo te kokota diable na bolingo na yo te bande ko na biso mibani o vivra na mwasi tellement obenga kaka mwasi na yo téléphone il est quitté téléphone ezaki fermé yo mbala moko raisonner mabe mwasi nanga na kosi mwasi nanga ye mais tant de na kose ki nazala place mo conscience ne moko reprocher mais yo zaka na confiance mo bali na yo kolukato kotisa mabe moko pas trop de koswana trop de jalousie trop de mabe zokota moment na mwasi pa comme ma mbalo pas Alexis pardon mais ngana ebi aza collègue netinga na patrouiller garçon na betailler nemsoza aza camarade nemo batanga na basilisa na ye camarade na bonga na vie azo lukele pe musala koto ya zali po ya komade akosala akomata kosala OK OK bundisa larsona o baby sel mwasi na onyo so place ngazo mo 100 francs mo 200 francs em soupe ngazo mo mikebo vandi pe mo na staff boyo bimisi pete mo sa bimisi em soupe sal pe bien OK o baby sel em garçon monika esole lo soni na téléphone o finga bi pardon non bien so bengete pardon ba no so finga nga awa kantinga na mbali no pardon DKM Flash TV. 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 Quoi kubakaki ya tintunga be mission ni yansi makambo nyoso tu pas comme les autres mo plus mabidi mais katuka ba place nyoso betela mukaka wana chaîne na betu ya kitoko biso nyoso to s'abonner bo s'abonner ba s'abonner na vedi chaîne a bien ya mu PPE donc to s'abonner massivement awa so lingo mona bagaki ya bion o lingo mona ba émission ya bion ba télé-réalité ya bion ba théâtre ya bion to s'abonner so lingo mona dena panzanaka to s'abonner awa na miso mozo agene mutaboma papa boklo na ngayo na sesebino bo saone bo mwa bagaga bien be formation bien ba film bien kuna bisika boye benga kuna zana suite na longa na koma awa donc beaucoup dans awa na acteur bolinga ba artiste bolinga ba comédien bolinga na kata DKM Flash TV donc tout s'abonner au niveau na vie réelle ya ba star na yo au niveau tala ba gag ba film ba émission ya kitoko ba elubu ya kitoko s'abonner makamba bien nyoso tu quoi na bwala na beto tange na kanda beta sekisange mboke lengi moke zola bona ve eme muta sekisange tout la fois mo mani sange kanda DKM Flash TV. Nebemba shaba butala ngwa. Bonjour na ba fan nyonso ya DKM Flash TV ba fidèle nyonso ya DKM TV Flash TV merci na bino merci na boss na David Kanyama bonjour na kotozali depuis États-Unis bonjour na maman bonjour na balek na biso nyonso baza na mboka États-Unis bonjour na cameraman na DM mobala mwindo ya mbishi bomesa na obenga ke bongo bonjour na master nga moko ya ntima gypsy bongongo moko c'est de lix quoi de ma boss moko c'est de lix bonjour na ba fan na nyonso baza msika na baka ya mikolo be misato ro bondo zo mabanga te po boso la bien te mais boza ka bongo boy ba ke do ma bosa linga no ka mingi do ma bosi le na CG na ya photos na confiance na bolingo photos na confiance ya mwasi na yo ozana confiance en mbali na yo photos na confiance base belé ba komisa mibali na bango bandumba o bakana te base mibali belé pe ba komisa base na bango bandumba o base bakana te po anini oza confiance en mwasi na ote on a confiance ya mobali na yo te bokoza bozala mobali na yo oyebi ke bien ke mobali na ngande azaboe bo utiliser WhatsApp moko WhatsApp na weza mbali na po téléphone mbali na kosimanda alingi ya yepe yo kosimanda alingi omona sina mabete mbali na kila msala azongila ko 16h 17h na ndako jour moko kamba no 18h bando bundisa c'est que c'est pas passé mobali mobimba to ye aéroport nini yo ka aéroport mama yo habite transport pesa la passe obite mobali pe face na ba camarades na mais si vous avez confiance en mobali na yo quel que soit il onda ko 0r yo tseka te mobali na nga ko sanga mabete o mobali na yebiso te o nyoso to ko expliquer yo na temps o ya komeli ndako yo nzima ye
so za confiance na nzima ye kokota diable na kati ndako na yo te kokota diable na bolingo na yo te bande ko na biso mibani o vivra na mwasi tellement o benga kaka mwasi na yo téléphone il quitté téléphone ezaki fermé yo mbala moko raisonner mabe ase ko vana mibali na ye se kende za benga na luka petana so na moni na obeta ye petana pela ngana pela pele sili ozwi ba décision mabe pona nini oza confiance mwasi na yo te photo za na ba confiance na bolingo za na confiance na nga pena za na confiance na yo en tout cas vraiment ça la bien o mo so ekaka ngana o moni conscience à moto nde et reproche akaye so ngana yebi na sala ko mabete o saninga mabe yo mo carrément e rovanda boye no te pena coucher na fi wana penza mostanga na ko se mostanga ye mais tande na ko se ki na zala place mo conscience ne mo ko reproche et ko reprocher mais yo za ka na confiance à mobali na yo ko lukato ko sa mabe moko be pas trop de koswana trop de jalousie trop de mabe zo kota moment na moi pas comme ma mbalo pas lexi pardon skande lo ba kenga na yisa kena triche kete mais ya lo ba kanga zana mba na olinga sko mobali mais ça na idée anate yo kanisele mabe pa kotisa ona mutu sko na olinga mobali pona alekisi omoni mobile no ba so la kana jeune fille mo ndezana de abalingana mbala ngo kendel fiano bandi ko finga ye yo lingi mobile nanga na mona bino botele maki ba bisenga ba mona nga yo na mobile nanga bo sola bondo sola ni keba na mobile nanga tant yo sabo mobile pa mona témoin mo so ensemble sanga tronga linga fiana te mais ya kenda nyo surtout ensemble sanga nyo so finga nga o to finga mona batu bon c'est bon no like c'est no linga sko fiwana na ta so sanga ni pa no like singa ni na mobile o mabu akia ligne le fimo bo okutu asatanda na yete pona kaka o finga kaye o lobela ke mabe pona mona oninga te asote jalouser le karaté babi na bonon photos en jalousie mo na moto yo ligne mais et comme accepter et comme habitude te wana ce qu'on doit place au baby sa makambo okoza po mon mobile avandi ne pe wana po na kwa msu ba vana ba master ba mela l'équipe pesi ba bonjour l'équipe na ozo non nda kwesani et ça est l'autre et ça est l'autre tout ça na confiance na bolingo na biso za na confiance en mobile no mobile za na confiance en moi na yo ko linga to obando ko raisonner ba maramo ya mabe o ki obetela pe batu afimos na mikolo ba mo vivre na garçon mo bo mikolo na moni ba so na garçon mo me akosanga ki wana master na baza aza collègue na ba tanga na ye me nga na ebi aza collègue aza collègue ne tinga no patrouiller garçon na beta ye soza aza camarade nemo batanga na basilisa na ye camarade na bonga na vie azo lukele pe musala koto ya zali po ya komade akosala akomata kosala OK OK bundisa lakswana o baby sel mwasi na onyo so place ngazo mo 100 francs mo 200 francs msupe ngazo mo mikebo vandi pe mo na staff boyo bimisi pe te mo sa bimisi msupe sal pe bien OK baby seli garçon monika esole lo so ni na téléphone o finga bi pardon non benga so bengete pardon mobile no so finga nga awa kantinga na mobile no pardon mobile no se kaza na confiance na ote e simba te o baby sinyoso tant o baby sinyoso ana après nango o lo bake ote mobile na nga bien mosi na ngai atrichte yo mo to tinda ki mosi no koma ba niveau na poser na confiance na été poser na confiance na été mobile akoye lo retard yeba façon non so la nai ozelie na no so koli allié akitisi motema bovanzi bo koma ba mo boye bovandi bomoni kete wata na tuni makambo a osilikate oye ba pe mungongo ni no so la nai omona bando expliquer ya ko expliquer wana yo kainano so pa ebiso mamba solo mais yo tamboli nango de anakanda faut na confiance à moto ozana ye moto bozana na bolingo za na confiance na ye bo s'abonner na DKM Flash TV bo ba conseil do ma boss na poule comme conseil de lire c'est moi ça mon conseil le qui tabanelenge moi ça mon conseil facile à garer moi ça mon conseil de makambo maman nanga ye pardon wa bolo ba moi no azaka ba sujet wapi abala te mais tala de gratonda na ngona mtu oui msananga na pesa ba conseil vraiment mtoza ki oza problème mopé na pesa na un peu ba conseil
ça va conseil moi si de nous vivre na mbali mbali de nous vivre na moi si en tout cas tout ça va na confiance ya mibali na biso mibali pe ça va confiance ya basi na bino en tout cas ça va vraiment bien merci na boss na David Kanyama depuis États-Unis mon boss na ngai wande papa biso depuis États-Unis merci na cameraman na ngai DM mobala mwindo ya mbishi merci na yo merci na abonné nyonso ya do ma boss ta boss abonné vraiment lisusu Bo s'abonner na DK1 Flash TV, bo zobile kwa bien, bilenja bien penda bo zwango vraiment. Et là on senga bino bo aimer, bo s'abonner et ça biso vraiment bien. Donc bo sabi enfin on continuer les sous na ma solo mais phonétique abino na sentiment wa muke. Merci bisous, bye.